show na quelle réunion Eddie mon cher Mutualité Bana Saint-Paul toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba Bana Saint-Paul et papa Ofleur Okunga Biso Bana Saint-Paul Toponi O papa Tolingi Boboto Tolingi Boneko Tolingi Esengo Tosengili sanga Boboto Oneko Esengo Bandeko balandi radio lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na radio lisanga lelo ezali programme na biso ya liboso solo penza uta bato banso bakoti na kati ya mbulo ya sika tozali nde tosali programme na biso pe ya liboso ya radio lisanga na poko ya lelo jeudi 3 janvier 2013 o boko keza mino suki tenge toza na studio toza pe na Kilo Fan Rock ye paza na biso poko elamu sikanisi to twami to tondi bino botondi pe to souhaiter bino ba meilleur vœu pona mbula o ya sika makambo na bino o bozango ya kosala o bino moko boyebi na ntango yango ezali pona bolamu na bino pe bolamu ya esika bofandi mabota na bino bayebanso bayi pembeni na bino nde to souhaiter bino te ekende liboso pe to ko souhaiter na lolengo nyonso pe kimia na mboka République démocratique du Congo pe to kanisi boye ba oyo nyonso bakwei na mbulo eleki na bambeba ya ba pouvoir oyo ya mabe na mokili mobimba to tangi mboka République démocratique du Congo pe lokola ba guerre kuna na est non respect ya ba droit de l'homme uta ba bandai kokufa na libandeli ya mbulo eleki tango babandaki kosala ba manifestation contre ba fraude électorale te na baye ko kufa na sukawa na bandoki na bitumba na este lokola Rwanda ye ako soutenir bango ndenge apesa soutien kala pena o ya fani na pouvoir kuna Kinshasa to kanisi ba victime nyonso wana nde to ye koloba ete kimia ezala pona mbulo ebandi pe justice ezala liboso pona ya na lolenge nyonso ekoia euta likolo ekita na se pona kosala ete kolela ya makila ya bana mboka ekoka pe kozwa kimia tokanisi bango boye nde tolobi ete tozala bomoko tozela te kpelebe yo na nga po soki toyesu na makoki ya koloba te oyo akolobela biso akozala te ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te tungulu mudia ndambo rest in peace. Ba ndeko balandi radio lisanga toza na bino pokwa lelo ya solo mpenza soe na biso nyonso ezali ete Congo ezala libere na mikakatano nyonso na kokoso
nyonso ya bapaya ndenge bazali kuna kosala ete batungisa bana mboka Congo te na liwa kokoze plus de 6 millions de morts oyo bakufi na bitumba kuna bambulo nyonso oyo ebele. Ya solo penza boyebi radio na biso ezali radio ya bana mboka République démocratique du Congo bayeba bazali bana mangala nde to ali mpenza na bino elongo na makambo manso oyo esalamelaka biso oyo elekaka na communauté oyo etali biso banso bana mboka ya République démocratique du Congo. Radio Lisanga yango salemi na Fondation Lisanga Point de soutien congolais. Fondation Lisanga ezali fondation oyo fandemi na mboka Pays-Bas nengumba Amsterdam, Stichting Lisanga Congolais Steunpunt yango lobi Fondation Lisanga Point de soutien congolais. Radio Lisanga ezali moko ya activité ya Fondation Lisanga. Fondation Lisanga ezali awa na Pays-Bas kosunga baibanso ya mangala ezala mboka ya République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Angola, biso banso pe bayeba koloba monoko ya français soki baina na ntina ya kozwa lisungi liboso baye ya mboka ya République démocratique du Congo na ntango oyo bozali bino banso na posa ya kozwa lisungi ezala na makambo oyo etali efandeli ya bato na mboka Pays-Bas ndenge makambo mazali koleka awa kotala makambo na mikanda, makambo na ndako, makambo ya kelasi, intégration ya misala to zalaka wana pona kosalisa po ete soki tosalisi moko ya communauté na biso tomisasi pe biso moko. Nde totalaka pe makambo mboka ya République démocratique du Congo lolenge kani toko salisa pe bazali kuna tokopesa bino mo exemple na lisalisi nde tosalaka pe na bato mboka ya République démocratique du Congo eza na basusu pe oyo baikuna baina ba organisation na bango baluka lolenge kani bakozwa lisungi mpona basalisa baikuna na mboka pe tosunga basusu na lolenge kani bango bakokwa lisungi wana mpona basala kosala baaktivité na bango na mboka République démocratique du Congo pour kosunga baikuna na mboka. To salaka na radio Lisanga oyo ezali activité ya Fondation Lisanga na likambo na information mingi yango ezali kosala ete bato bayeba makambo makoleka na mboka Pays-Bas na mingi pe na mboka République démocratique du Congo mingi koleka nde yango esungaka biso boye mpona toyeba kose positionner po soko yebe siko uti esiko zali nde okobongisa esika nini ozali kokende na bomo ibwayo yango tosaka ngolo lenge oyo boye po boyebe ete Radio Lisanga ezali po na kosunga communauté kozala ya kotelema kozala ya koyeba po na kolala mpongi ya liwa te. Alors, ce que ezali risque pour la vie d'Angaï. Et pour le Congo, j'ai déjà donné ma vie pour le Congo. Bandeko balandiajo Lisanga to zali na mawakoyebisa bino ete boyebi actrice na biso monene oyo ya théâtre Joël Masirika asili kotika biso mokomo lelo to ali pe na ligne awa na saisa ya direct ya Kin nde akosola na biso po toyeba ndenge makambo ekolekela kuna. Allô? Allô? Ndeko sai. Oui, allô. Ya tolingai toyeba situation ndenge ezali kwa po tozobenga awa na radio Lisanga na Hollande ndenge tozwelaki information na Facebook
yango tolingai toyeba ya solo soki eza ya solo ndeko na biso atiki biso quoi. En tout cas, merci ndenge boza kosi soucier ya kocompatio na biso même de loin. Matika kufilelo na tongo. Asali 3 jours d'hôpital. Akini Angola. À partir ya Ngande malade zoti ekuna. Les tambayana est malade, t'as comme déjà à l'agonie. Ouais. L'hôpital Bataki a fallu 3 jours à solo la montée à Tim de l'automotive. Ouais. On a fait la surprise de local en Tango. Bah, Bengi m'a qui m'a fait un profit. Tant que papa n'a été, tant que président n'a été, tant que collègue été. Ouais. Le temps, la mouki pour la retraite de maman, bah, comme déjà na deuil na maman et moi. Ouais. Je sais qu'ils vont dire la maman et moi, quoi d'artiste. Na kitu kinginango na ngalema ndina uti kucha kwa na ngalema. Toujours ça va programme pour monter dans les écoles. Ok. Ah, eso sala biso vraiment pas mingi parce que toyo kite sikani na beli donc vraiment batu bazomi tu na ebele batu bazomi tu na ebele vraiment pour bazo ebate soki eza solo to ya solo te to sepeli na ndenge ozo confirmer biso ouais. Na frigo ozondi mate ndiye mutu alali pongi. J'espère que son temps basali pour moi la image. Vous avez fait quelques images pour la sabato et l'équilibre de l'information que on a qui. Vraiment amatique à l'élite batu. Ouais ouais. À l'élite batu baleli. Dans la kin awa donc tout le monde dans la kaka. Moi na ba théâtre na biso lelo matika na nilé ya chaîne ya chaîne. Ouais ouais. Oh ba matilelo. On va dire les bazar moi il est toujours le bazar quoi mais à bouger vraiment papa baleli maman baleli pana baleli donc nous devons dire malika mawolo même là il y a sur la vie de wina tout petit d'accord angalie manamo mais la do mako kakati quoi ça va kokati en tout cas ba tout le monde landa piso na radio kulisana na bakala na bolingo lo na biso bala na batete batena katena ko ngande mo tlo zo cotisation o ngande mo tlo ko tina ko nanga ko solo la famille on vous choisira à qui à qui ko la na yo le pardon à qui ko bitema kampa la bache numéro na producteur éthique Mukutu Rieke on a confirmé on a récolté la cotisation de bani donc jusqu'à nouvel ordre va vous la bino mutu moko ya famille et moko ya famille to artiste moko responsable oyo ke batu soki alingi ya compatir ile calendrier ya mutu wana. Ok. Siko na tango avant Abela po ndengo lobaki olobi 3 jours passés ne abutaki kobela. Donc abandos azalaki na kati ya musala te to tournage ya wa film o ya suka tikeli biso. Bon, on a penza comment ngambi lokola na pena susuna mingi te. Ouais. En tout cas, ça informé pour la Koulouba. Ouais. Le Basuka, en tout cas, ça vraiment informé de la pour le vérité. On a eu le grand travail où la profession m'a beaucoup naï, le monde maman n'a expliqué là. Que Akimeti Angola, bah je vois beaucoup Angola va se faire initiative. Dans la commune, à partir de Angola, appliquer. Bon, moi, je vais rester en train de la bataille qui est précédée par la famille naïe. Et nous allons vous dire que la commune a sécuré le prix. Le temps qui s'est on va dire déjà à l'agonie. Donc, à reconnaître le motivité, à le côté,
sorti na ndenge ya 3 jours na hôpital place azalaki na ndenge pe akitimisho ezalaki crise po bandeko mosusu bazomituna bazoyeba te crise yango auti kozwa ezalaki akoze ya nini kwa Ouais. Donc, je ne peux pas inventer des choses. Donc, je parle des faits que j'ai entendus. Dans mon maman, où la beauté, quand elle est au l'hôpital. J'ai même demandé, j'ai même posé la question, Matrika était à l'hôpital, à l'agonie. Matrika a des amis, Matrika a un parcours. Pourquoi vous voulez dire, Ok, siko ndenge ye azalaki asia azalaki marié to atikeli biso mwana to azalaki nano ye moko célibataire. Machika ote kukuta abutaki mwana mbadi. Mwana mwa utarati ote kukufa. Mwana mwa ote kukufa. Vraiment tosepeli mingi ndeko sai vraiment awa na studio tozana vie Yesu Kitenge nanga kilo vraiment te remercie mingi ndeko sai na ba information nyonso opesi biso. Merci donc na bike batekeli ba bidobela tango mutakufa ka na komo yo ba deja na Kenya batingi so kene ko timba siki batingi so kene ko takuwe kene ko sana kuwe l'échelle mutai ba secret ya diwa ya mutanda donc tout dans la respect ya mort et puis voilà. Ok, vraiment merci à mingi mais tolinga to eba pe programme na yo ndeko sai malgré tozana problème na biso oyo ya matanga. Mais quand même, on peut savoir sur moi programme na yo pour mikolo tozoyo kayote. Ouais, l'agence dans la publicité pour fonctionner. On a mis sur l'agence pour s'occuper de l'agence qui a publicité là. Et puis l'agence pour s'occuper de la groupe qui a 4 cycles. Pour les gens pour tourner pas mal dans la République du Congo. Donc, nous allons nous concentrer bientôt. Nous avons fait la bino système à Caromoni, Taïtara, Moutou, Bino Boyebi, Avalai, Koservi, Bino Babien, mais il y a un groupe qui est dans le Taïtara, et Karaboyaki, un groupe Salongo, et Panini. Mais la table est en Tondine, on est bandit, oui, mais Tondine, on termine au pot à moi, net, et comme on a le quoi, tout le monde qui m'a la norme à Moussala, c'est directement monté. Talaka. On est en table, le quoi, matériel. Et puis, il y a une maison dans ma agence de production X-Five. Ça veut dire que nous produit déjà sur le niveau de Kinshasa. Et puis, donc, c'est notre système parce que nous sommes un groupe Sina. Groupe Sina, c'est un peu œuvre dans le produit. Tout le monde est par exemple, maman du Pendega, au Sali à peine. Le système, il y a Nabana Batakamwa, Nabana Bamamade qui. J'ai par la société, n'a pas artiste, n'a pas artiste, j'ai par la télé, comme une vitrine, comme une unité, en haut, dans mon ministère, c'est directement monté. Ok. En tout cas, on a toujours la comédie, il y a beaucoup de numéro 1, on a regardé toujours poste, voilà. Talaka Kayo, Jésus de Bandaka. Pardon? Talaka Kayo, Jésus de Bandaka. Ouais,
ouais. Donc un système wana. Bon ils ont dit c'est pour pas le système wana. Wow. Un système basoro no good side. Un système ya ba masirika. Un système ya ba manicho, un système ya ba tata motindo. Ils ont dit que Boumaki yango. Boumaki yango parce que voilà qui vraiment la ba moyen ni tout le bateau. Le voit ba moyen yango comme ya kutana mwa kamera ya kutana mwa maison ya production en tout cas tout le monde c'est la dingue ba système là et puis tout le monde c'est la dingue bilengi ya ba pièce tout dans la pièce vraiment aucune dengi quoi. OK, tolinga to lobaka si opesa ba landi ya radio lisanga nyonso liloba suka po tolingi to silisa makamu oyo to bandolo. Gambe aka tradition nyonso na yadi ke bandi kuna biso bili bana photo biso pe bandi kuna biso tozana kini nyonso bili bomona za biso pe tomona bango nyonso bili boyoka ka biso pe toyoka bango mais tozalaka na bomoko tozalaka na bolingo donc tozala na bokakwalite bini boza kuna mpona koluka kosunga mboka oyo biso pe toza na kati awa mpona kosungaka okango d'une manière nyonso donc Nzambe apenisa bato nyonso oyo balandi ngai apenisa mpe bino na kombo ya mwana ya Yesu Kristo amen. OK, merci ndeko sai tosololi mbala suka. Merci beaucoup. Na peleli pamba tonga etanelinga boye tondi bino botondi toko senga ete tokoba na programme na biso ndenge boti koyoka wana sai en direct ya Kinshasa asili kosola koyebisa biso ndenge nini likambo lileki ya Joël Masirika oyo actrice ya théâtre ndenge auti kotika biso ye azongisi molimo na ye mokolo mwa lelo tozali 3 janvier 2013. Na peleli pamba tonga etanelinga boye na pongi mama Kobo melinga damu na kombi mwana mawa natikalize na eba akolisinga lelo oyo kolekisi mawa Kozoki nazalaki moloki enatonda bomengo nabikisaka faminanga tango ya pasi na bibae Kotikanga na sakana na baninga Langa ye bukanga makolo Bando kibino na bebo ya butu Bizo na bandoto na pongi mama Kobo melinga damu na kombi mwana mawa natikalize na eba akolisinga lelo oyo kolekisi mawa Kozoki nazalaki moloki enatonda bomengo nabikisaka faminanga tango ya pasi na bimae mokili soka lepi Jimmy ona kekumba lambole lambaba
pongi mama. Mama na wemba di mama na munu mama na wemba di mama na munu iwana nga somwe iyo iwana nga somwe mawae na mukaze na pongi mama mama na wemba di mama na munu Bande Radio Lisanga tozali kokoba na programme na biso ya mokolo mwa lelo jeudi 3 janvier 2013 to koyebisa bino lisusu pe maye matali paye ya mboka République démocratique du Congo paye bazali na mboka Pays-Bas awa to lobi boye pona kotalisa ete mokolo mwa le 1er janvier awa moti koleka yango ezali nde mokolo oyo ekotisi mpe bambongwana mingi na mboka Pays-Bas na matali mibeko ya makambo kilikili ndenge nini ekozalela mawa na mboka Pays-Bas. Baye bauti libanda eloko monene oyo ekokuta na bango ezali likambo ya mobeko ya integration ndenge basili kobongola ngo ete moto ye moko nde aza na responsabilité na ye ya kosintegre siko baye basi bayakala oyo nano bazwi diplôme intégration te basusu basili kozwa bamikanda na baremente bafandi to bakozwa oyo ezopesa bango dele mikolo esengeli na kati ya mikolo wana bakokisa intégration na bango ngolo bete bazwa diplôme ya intégration bakoki koluka lisungi pamba te batisi koyo na mobeko na leta ete moto ye moko afuta mbongo esengeli mpona ye kozwa bakuru wana nde baremente mosusu batali bango balobi bakosala compensation na bato soki moto asilisi alandi bakuru asala examen ndenge esengeleki bango bakopesa ye bonus oyo ekosala ete epesa ye makoki ya kofuta bafrais wana ekokani kaka na mbongo esengeleki ye mpe abimisa nde kote mosusu abayo baesika mpona bango mpe eza trajet molai esengeli mpenza babimisa bambongo ebele mpona kosintegre ezali mpe na systeme mosusu bati wana ekoki kosala ete badefisa bato mbongo mpona kolanda bacour mpe likambo mpe ya kozwa mwa lomeya soki okokisi makambo na ndenge ekokeli na mikolo mikokeli ezangi pete wana ezali mpona kotalisa bino ete bamboka to etofandi ezali mpe na mibeko nango eza kokenda ndenge ezokendele wana kasi bayo bayi na makoki te ya kozwa bacour na ndenge longo bani wana soki ezali na bantina misusu ta mosusu na likambo na sante toloba soki bamoni ete bakokoka kokokisa ngo te
na mikolo epesami na mibeko esengeli ete bakoka kozwa contact na baremente na bango esika bafandi na ntango oyo bazwi obligation wana mpo basola na bango kotalisa lolenge kani bango bazali oyo ekosala ete bakoka kokokisa makambo na mikolo batili bango na mokano wana te. To yebisi bino boye mpona tokoka kotala biso moko makambo ndenge mazali kokende awa tokoloba boye esengeli mpe toyeba mbula oyo ebandi ndenge nini makambo manso makokendele. Toyebi yango ete kote oyo ya sante toyebisaki bino mpe na suka mbula moleki na baprogramme mosusu tosalaki ntango tokomeki kopusa na suka mbula ete bafrais ya assurance maladie ekomata na janvier awa yango esili komata mingi ndenge bozali wana bino banso bosili kokonstate yango bosili komona na ndenge bozuja bafacture na bino ya kofuta mpe bozwi mikanda oyo te epai ya bassureur ndenge nini yango ezali kasi bato bazali nano na ntango na sanzo ezali bayo bamoni ete ekwei mabe balingi basala mbongbana na baassureur mosusu bakoki kosala yango na kati na sanza oyo nano ndenge ezali pamba te soki yango esili koleka ekozala lisusu bakozala so na makoki te ya kosala mbongwana bakotika lebe na esika bazali te na suka ya mbula. Tozali mpe na likambo mosusu toyesa bino boyebi ezali na ngunduka etwaki moto ngunduka etwaki moto na Pays-Bas basili koyeba ete baye oyo bakosoupsone bango ete bango nde batiaki moto na ngunduka wana ezali bana ya mbula baza na vingtaine bango bazali bato ya Nieuwegein bazali misato oyo basili kokanga bango mpona moto oyo etiamaki na train mokolo ma mercredi lobi yango ezalaki kote ya Loenersloot train wana ngunduka ngo etwaki moto kuna bango banso nde toyesi bino misato wana bazali bana bafandi na Nieuwegein nde ezali na bana babali mibale pe na moto moko babale wana ezali ya 22 ans ezali pe na moko ya 23 ans nde bango bato bakangi bango na likambo wana oyo ezali mokolo malelo nde polisi asili koyebisa na ntina na likambo oyo moto yango ejwamaki na ngunduka lobi mokolo ma mercredi ya Intercity yango ebandaki kosala nzela ya Utrecht kokende na Schiphol ngunduka yango etelemaki na nzela ya Amsterdam Rhine Canal yango ezalaki na niveau ya Loenersloot bapasager nyonso bazalaki na kati babimaki na bango na sécurité nyonso tu moto moko te azalaki blessé wana toyebisi bino boye mpona ntango mosusu basusu basilaki komona na bilili milekaki na ngunduka na moto ntango mosusu bamitunaki soki likambo yango mpenza elekeli lolenge kani nde tosali ete toloba boye mpo toyeba ndenge nini
yango mpe ezalelaki mbula ya sika ndenge eleki na esika tozwami awa balobi ete eleki nango na kimia ndenge bataleli na bambulu misusu eleka balobi ete mikakatano mizalaki ya minene te kaka basusu babetaki bambodi na bango awa nde esalaki basusu bakweyaki na makama kasi mikakatano minene mizalaki te kaka ndenge emesana lokola na ngumba Amsterdam bosoto etikalaki nango kaka ebele oyo esengeleki ete baya kolongola atako crise économique ekobete bato kasi bato bazalaki na makoki ya kolia mpe komela mpe kotika bosoto na bisika oyo babimaki libanda mpona kosala ya bango milulu. Tokei mpe kotalisa bino na mboka République démocratique du Congo kuna tosalaki koyoka ete bato basalaki ya bango milulu mpe ya mbula ya sika kasi ezalaki na mpasi mingi komona bato na mboka Kinshasa kuna balobi ete ezalaki likama na mpasi pamba te badwi bato mingi badwi lomeya te ndenge bakanisaki kozwa ndenge bafutaka bango na misala esali bango mpasi kuna komona ete bakokaki kosala milulu na ndenge elongobani te nde ezalaki kaka mpona baye bazali na bandako te kozanga makoki ya kosala milulu na ndenge elongobani kasi etalaki mpe esika ya baye batekaka bateki bango mpe bakweyaki na mpasi komona ete biloko na bango oyo bakendeki koteka na mikolo ya feti mitekamaki te totoloba mitekamaki na ndenge elongobanaki te na likambo oyo toti koloba na bino ete bato mbongo mizalaki te makoki ya kosomba biloko mizalaki te nde yango milulu mpenza na ndenge oyo boyebeli awa na mikili ya mpoto tozali ndenge toyebaki Kisasa kuna na milulu ya kosepela mbula ya sika toyoki ete ezalaki na mbula oyo mpasi mingi nde elenge elekelaki na lolenge wana te tozali kokoba na radio Lisanga programme na biso ya pokwa malelo chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h tozalaka na bino na nzela radio Lisanga tokapalaka na bino ngongo ya motuya po biso banso toyeba ete tozali bato pe na ndenge oyo tozali na mokili esengeli tomiyeba toyeba pe ndenge nini tokomitia na bomoi bwa biso pona tokoka kokende liboso koyeba pe komiyeba yango nde biso na Fondation Lisanga point de soutien congolais toyaka mingi na nzela ya radio Lisanga po esala biso tozalaka na contact pe tokabola koyeba na biso tozali nango tokobanda kosalaka boye mbula ya sika makambo pe ya sika ndenge to bandaka koloba mingi na mboka Zaire tofandaki mbula sika makambo ya sika boyoki bato banso baleki bapesi ya bango basue bapesi ya bango ba message ya basusu bapesaki ya fin de l'année baekopesa ya nouvel an koloba ndenge nini bango bamoneli makambo ndenge leki banda na toloba toyebi te soki tokoloba ndenge nini bato nyonso kaka toloba ba président ba ministre ba premier ministre ba commandant ba policier ba bato nyonso na ba individu oui na ba individu moto nyonso sikoyo ndenge tokoma sikoyo na ba mondo oyo ya ba media oyo ya sika oyo donc eza sous monde à jeter moto nyonso azokota na monde virtuel
oyo aza se connecter na monde virtuel azotia ya ye ba message na ye to ko ezala ya kokoma ezala ya video atape ba ope ba l'équipe penza na ba machine lokola ba radio lokola biso sala bona ba télévision lokola baso basala ba machine penza kasi zo kota pesu na kati ya monde virtuel wana ba message eleki ebele ya ndenge na ndenge oyo bino na biso tozwaki makoki pe ya komona pe kotanga pe mingi na kati na biso pe bapesaki ya bango pe ba message oyo pe balekisaki na oyo biso nyonso toyoki tomoni esika moko te basuete bato mabe na 2013 tomoni ebe basuye ya kitoko ya malamu sikoyo likambo ezali réalisation na yango réalisation toboyi te makanisi nano esengeleki ezala malamu oyo moto ati makanisi na likambo na ye alingi kosala nde amema yango sikoyo na maloba nde euti kobima elobami ezala bao bakomi basi bati yango deja na maloba nde sikoyo tokotala sikoyo na baacte na bango ndenge bakosala na baacte na bango po totala sikoyo resultat ekozala ndenge nini po kosuete be moto te bolamu na bomo eboye oyo azali nango na mbulu oyo ezali po yo po koza pe bazongiselo pe be bolamu wana lisusu pe na tango bolamu ya moto wana ekosalema na mosalo yo pe okosala nde ekosala ete bolamu na biso nyonso ekokisama lokola communauté lokola ekolo nde yango toti koloba ete makanisi wana nyonso ya malamu oyo ebwakami na maloba oyo eyokami oyo ebimi nde tokotala sikoyo mbula esi ebandaki misala nde po tokende liboso biso tokanisi ya biso esde malaika son divers na loembo na yo atindaka biso toyebete bomoi na kufa ezali eloko oyo tokutani nango na mokili oyo nde esengeli totosa pe totosama pe toyeba ndenge nini ya kokoba na bomoi na biso po to mitia makambo ya mbilinga te. Mais qu'est-ce qui est la mort pour vous? Ah. Et le bonheur c'est quoi? Maloba nangai sont divers, ezali nango verset te. Dati mwanangele beyabola mambui na barne mokili ya nzambe esalema nango malamu e biso bato ya mokili tozali nde mabe o biso bato ya mokili tolingani te o moto na lopitalo baninga bakimi ye o na bokono pe ya sida tolingi ya umela te o et pourtant Yesu Kristo olakisa biso bolingo e Aimé Dolunda tosalisana tango tozali na bomoi tango tokokufa ekozala na ntina te o tango tokowa ekozala na ntina te o awa nazali kobelela bosalisa lifaki ye kilo shembene tosunga lifaki ye Angel Siki na Rotterdam makambo namonaka na Kinshasa vrema ngai ekamwisaka ngai makambo namonaka na bakongole nga sondivere na kamwaka na bamboka mosusu soki moto azali na bokono ya sida bakonsolaka elobilobi ntango mosusu kisi ekomonana akoki kobika ye kasi biso na Kongo soki ozwi bokono ya sida ebongi okima soki ozalaka na Kinshasa ebongi okende ata Braza soki mpe na Hollande kende ata France soki mpe na Belgique kota ata Gabon José Mukelenge Gilbert Ulme Nadège Tomba mwana Bruxelles nalobi maloba nanga son divers ezali versete bafrara Kriste na basara Kriste ngalaka mwaka e Zambe akela biso alakisa biso bolingo alakisi biso séparation te kasi bino bokoma kosepare bobenga biso bato ya mokili bino toyebaka te soki mpe bozali bato ya wapi e pourtant
tala na bible yesu alobaki ayaki mpo na basumuki totikaka kokosela nzambe makambo ye soki tokoluka mbongo toluka ata na ndenge mosusu kasi oyo akofingana wana nde mabe. Les deux vieux sages des Pays-Bas, Jean Texena, Messi, Nestor. Musique euta na lola kasi atalaku bazalaka te lelo ekoma baorchestre nyonso ekoma na batalaku. Merci vie Josar na oyo nyonso osali mpo na biso mpo barwa David babinaka me animateur azalaka te ebembe boyaka kokunda mate mama bofinika batra bofinika mataba kaka ndenge moko kopesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kotala ye tosalisana José Nozina Clara ebembe boyaka kokunda mateo mama tofinika batra tofinika mataba kaka ndenge moko kopesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kotala ye tosalisana Rolfe Musolongo Alba Kampina Janda Jean-Pina Rosita na mboka nyonso soki bakundi moweye batiaka fololo na liboso na ye po te ezalaka bongo kasi biso na kongo soki botie fololo ebongi bokata yango mikemike noki bakoyiba respe na baweye mpo na nini esila. Bandeko ya radio Lisanga totondi bino botondi mingi pona poko alelo ndenge bolandi biso esika nyonso bozali kimeza na bino oeza kiwa bino Yesu kitenge pe tozali awa na Kilo Van Rock topesi bino mbote poko elamu topesi penda ba condoléance na famille ya Joël Masirika comédienne na biso ati kotika biso kuna mboka Kinshasa ndenge bolandaki lisoto soli na saisa ya direct ya Kinshasa tiki biso ye Joël Masirika mukomwa lelo ba condoléance na famille biologique pe ya théâtre to sengi na bino so poko elamu bye bye. Jamais na Beatrice Zamba zalaka jamais jaloux na ba masaye